ezalaki invitation ya Diamond nde abengisaki Koffi Olomide bayemba parce que batebele babike Koffi Olomide ayembi mwa mukie oui nzembo ezalaki ya Diamond. Shiraton TV, une chaîne excellente. Ana posa pata la grandeur parce que Rita Watana baza muto na tembe. Tozo tala, to monde tokaki désolé. To beti maboko, to ki banzembo. Ba pardon Rita Watana to sepeli. Mexico toza la mi-ange mi-des morts avec force de vivacité. Toza la mi-ange mi-des morts. Et bi ma jour moko na tokos de si je me trompe pas. Et bi ma jour moko. Tokoyoka yango tokotia ba point to yeba parce que batebele ba sous-estimer Rita Watana. Shiraton TV, une chaîne excellente. Atali oyazate Diamond niye moko apprécié aleli quadraco ramane zaki soué na un jour ayemba pena Koffi Olomide. Shiraton TV, une chaîne excellente. Na 24 basalaki 1 million de vies. Tu comprends pas que nzembo ya Koffi Olomide na Diamond étouffé pe nzembo ya Fally Ipupa na Nino. Pourquoi? Par rapport ya ndenge kutani et s'affrontane ba guerre wana et créer pesi ba anomalie et pesi ba tout vertige. Koffi Olomide restera toujours Koffi Olomide. Shiraton TV, une chaîne excellente. C'est nzembo ya Fally Ipupa. Nino alobaka lingala mais lingala Nino batebe ba juger yango par rapport à likolo bino mo bosilisa kuna. Shiraton TV, une chaîne excellente. Bossa la blague featuring ya Koffi Olomide na Diamond et zoni sous Koffi Olomide na top. Après avoir kobungisa mamami, Koffi Olomide a compris aye sikoyo na featuring na Diamond total ndenge ba travail total ndenge ba memi batulisu su likolo. Shiraton TV, une chaîne excellente. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup, cher Internet. Vous suivez Shiraton TV, Otolobara Vitesse Wapi. Merci beaucoup na confiance pour repasser votre humble serviteur Héritier Iboula. Naïbi que vous s'abonnez, vous allez décider. Ce n'est que le début, vous s'abonnez, bateau tout bani Karine Mokonzi, président les défenseurs Yoyo Azaawa. Merci beaucoup na docteur Chirac na confiance au PC Héritier Iboula, Dem International. Je te salue. Corporation sur Shiraton TV au Bazom en Afrique du Sud. Je vous salue na bolingo nzambe. Si aujourd'hui je suis là dans la posato solo là par rapport à featuring Oyeuti ko Salama, Diamond featuring Koffi Olomide, Fally Ipupa feat Nino oyo epesi moi polémique. Pourquoi? Kota la Koffi Olomide o bayamba qui lokola le king na kati ya Tanzanie a été tombé à comment on a Koffi Olomide tant à komaki et ça là ti bata Tanzanie bien ba sepela ka po ba bina ka mingi dans sa babos ba sepela na Koffi Olomide ba ko sala fit ezalaki invitation ya Diamond nde abengisaki Koffi Olomide bayemba parce que batebele babike Koffi Olomide ayembi mwa mukie oui nzembo ezalaki ya Diamond. Koffi Olomide ayeko contribuer qui a contribué na idée ya Diamond basa la featuring. Toke plus loin to moni bato belé balobi ke Koffi pourquoi ba monsieur congolais ba komi ko sala featuring na Diamond parce que Diamond après ça ba vie zo leka ebelé so sala featuring na Diamond o sala ba vie ebelé. Faut to comprendre c'est tout à fait normal. Koffi Olomide na chaîne na Koffi Olomide azana 580 000 abonnés. Diamond a 4 millions 400 et quelques abonnés. Diamond a 4 millions. C'est tout à fait normal. Fally Ipupa a 1 800 000 abonnés. Featuring ya Fally Ipupa na Nino, c'est nzembo ya Fally Ipupa. Nino alobaka lingala. Mais lingala Nino batebe ba juger yango par rapport à likolo bino mo bosilisa kuna. Bato mema yona neba mima. To so na ma Diamond na Koffi Olomide. Koffi Olomide sera yembaki ndamu par rapport ya nzembo ndenge Diamond basolola ndenge sengati et salam. Koffi Olomide le quadre les légendes. Toti a rolobaki
batia sala featuring pour Diamond azana ba bonnet belé ba musicien congolais to bundela ba vie mais botali featuring ya Koffi Olomide na Diamond bato bayela ba vie on a 1 heure to sali 1 million de vie mais Koffi Olomide bon ne rotala bino moko basali combien de vie na 2 jours 4 millions je vous dis 4 millions de vies et autres déjà na 2 jours na 24 heures basala qui 1 million de vies tu comprends pas que nzembo ya Koffi Olomide na Diamond étouffé pe nzembo ya Fally Ipupa na Nino. Pourquoi? Par rapport ya ndenge kutani et s'affrontane ba guerre wana et créer pe si ba anomalie et pe si ba tout moi vertige. Koffi Olomide il restera toujours Koffi Olomide. Koffi Olomide c'est une légende. Koffi Olomide c'est le king. Pourquoi? Votre la Koffi Olomide, votre la génération de Koffi Olomide a baissé les bras. Koffi Olomide a continué toujours au travail. Koffi Olomide a toujours les sommets. Ça a toujours l'icolo. T'as la stratégie à Koffi Olomide. À quel plus loin que ça la featuring na Diamond. Atali Oyazate Diamond nié moko. Apprécié à l'élite quadraco raman. Ils ont été souhaité un jour à Mbappé na Koffi Olomide. Ils ont tchakate, ils ont blagué. Et c'est tous les musiciens parce que le temps l'air est grave. Tout la na ba featuring oya vrai, oya lokutate. Il faut ba chanter ande ba yemba. Tu on a posé tous les musiciens balamuka. Toute génération balamuka, c'est le moment parce que le temps Koffi Olomide on a pressé les bratés. À Kena Diamond makambo. Et zoni sous les quadres na page li sous makasi. Bon ça la blague featuring ya Koffi Olomide na Diamond et zoni sous Koffi Olomide na top. Après avoir kobungisa mamami Koffi Olomide a compris aye sikoyo na featuring na Diamond total ndenge ba travail total ndenge ba memi batuli sous likolo. Pona oloba nini musique est qui para acheter musique et ça a photo ça la musique les autres qui peut agiter photo ça la déterminer dans le retour ça là tala Koffi Olomide ndenge ba se poser na Diamond ba te belé ba apprécier c'est un bon featuring c'est du lourd c'est du lourd c'est du roi ba tu ba apprécier parce que etamboli ya ko sakanate Fally Ipupa na Nino félicitations nzembo kitoko likolo mais kotala ndenge aigle soka bimisi biloko na ye ndenge Fally Ipupa bimisaka biloko na ye na force na ngwasuma oyo ezalaka mais nzembo oyo vraiment en tout cas et pesi nango vraiment makambo vraiment te ndenge Fally Ipupa bimisaka biloko ne totala ndenge alo téléphone ebimaki ndenge ezalaki totala nzembo oyo babeti ndenge kei eke moi les à côté pesi vraiment makambo te po bato baoloba mwa tro totika kokumisa eloko oyo eza bien te topesa nde conseil mpo babongisa naotia kuna tene mpe nazoganga abike no te tokos 1 eleki tokos 2 non tokos 1 banzembo ebele yembama na bato ebele basepela nango koboya te eloko oyo epesi bino batrophée yo lelo boya yango eloko epesi bino batrophée yango lelo boya yango ozokumisa siko nzembo Fally Ipupa bayembi na Nino mais tala batie ndenge nini tala bamplere ya nzembo Fally na ebima ndenge ezalaka eza différent c'est trop différent ya différent makasi. Merci beaucoup na Inos B. Merci beaucoup na Inos B na ndenge asepelisaki bato na Ouagadougou. Bato ba sepeli na concert à Inos B. Bato ba bini yo pe zalaki na rendez-vous hollandais zalaki na rendez-vous boyoki stade na masse ndenge ni bazo yemba bazo répondre na artiste na bango. En tout cas joie zalaki chaleureux bato ba sepelaki na Inos B koyoka yo pe koyoka Hollandi toyoki ba réponse pa ba public. Mais bato va se poser la question comment Inos B azaki nominé na Frima a raflé trophée on a été pour nani parce que tu es en 2021 Inos B angulumisi bato belé angulumisi bato tellement belé regarde-moi peu ezaki na rendez-vous oyo kotisi bato belé ba studio regarde-moi Fally ya fait rigole oyo kotisi bato ba studio to sala to ignorer yango te bato belé bazongeli ba studio pona regarde-moi
mais lelo batu bazo bosana makambo wana nyonso batu bazo bosana bazo ressemblier mais on va se poser la question pourquoi Innocent Bi a eu trophée wana te mazaki nominé Frère Gola abenga ngo club d'amis est-ce que to bete la Frère Gola maboko ou bien ezaka ba coterie to lobanini en tout cas félicitations à Innocent Bi na concert à kitoko na Ouagadougou. Olaki sagi de quoi tu es capable, olaki c'est vraiment de quoi tu es capable, mais en tout cas, excusez moi, tous en direct, on a mis la main maille. Pour ça, la moi bien, Botalara Koloba, Nezalara. Donc, Kolaki Sanabatuke, Innocent Bi, félicitations, bravo Nayo. Na musala kitoko, ozo se la biso. Na musala malamu, ozo mema biso, na musique na biso, tozo toujours likolo. Tous on a simaté la génération nayo avec la musique nayo Afro Congo bato bazo sepela. Merci beaucoup nayo continuer comme mabiso toujours likolo tous la bopisi sous sa kitoko toyoka. Héritier Watanabe qui s'annonce le 18 décembre mi-ange mi-de mort et ça catastrophe. Héritier Watanabe a annoncé le 8 décembre fallait pour le 8 décembre. Et créé Batubabi héritier Watanabe benga mamuto na tembe. A ce jour moko na fali. To baloli verso. Héritier Watanabe lingata la grandeur na yena fali pour papa zabe muta tembe. Pour batu ba créer un problème bon, azamobali, mais azamobali il faut oser. Ana posa pata la grandeur. Parce que héritier Watanabe azamuto na tembe. Tozo tala, to monde to kati désolé. To beti maboko, to ki banzembo. Ba pardon héritier Watanabe to sepeli. Mexico to la mi-ange mi-de mort avec force de vivacité. To la mi-ange mi-de mort. Et bi ma jour moko na to considé si je me trompe pas. Et bi ma jour moko. To koyoka yango, to ko tia ba point to yeba parce que ba te belé ba sous-estimer héritier Watanabe. Bi ke héritier Watanabe aza mission ba surprise. Batu ba fanda boye carrière d'honneur retirada et yaka na ba dimension mobo toka ba carrière d'honneur toyoka ba BM et bouleversant pe mo ba donner héritier Watanabe pas s'imposa parce que héritier Watanabe ana nzembe moko te acha na musique congolaise na biso erata ezate manze moyenyo so ya accrochaka donc yango wana toza na mi-ange mi-de mort héritier Watanabe babaki akopesa biso ba différents couleurs ya musique Frère Gola s'annonce décembre oyo torozwa générique nanzembo ya Alita Chamala en tout cas zaki souhait nanga ezaki demande nanga ona senga une émission na saki na killer kilesi na moni na ba commentaire ba répondre ba wiki na décembre oyo torozwa nzembo wana Alita salambango zonga papa torozwa yango na décembre ona générique toyoka ba parti oya kunzarda memi biso memanga na Niangara toyoka yango toyoka ba Blaise Crétin nde ba omema biso na décembre oyo parce que Frère Gola kanyi maboko après avoir koyoka regarde-moi toza na posa toyoka biloko wana po esala bien po toyoka banzembo wana bo piso wana esala biso kitoko pourquoi to moni après regarde-moi Frère Gola permite à CPC biso bon na même ligne na tour ya piscine concert et les gars kitoko ya ko sakanate preuve en lelo rep goûte salamité pourquoi parce que samedi ça et inati na même ligne na ndenga muketa na même ligne et indaki na ndenga muketa pourquoi félicitations na le padre Jésus de Nuance Frère Gola merci nayo na ndula kitoko tozozela bongo toyoka nzembo Alita Chamala eza kitoko mingi toka ba vocal ba Mati de Gaulle nenga ba osepesa biso na ba générique ya kitoko yango na ba musicien na biso tosenga to sala ka nde musique to tika ba débat oyo ezanga mutuna makolo to sala ba concurrence ya musique ya kofingana ma botala Koffi Olomide pa pesi exemple oyo memi biso likolo featuring na Diamond en tout cas ngai na apprécier ngai na beti maboko après avoir featuring Koffi Olomide et plutôt featuring à Diamond na Innocent Bi featuring à Koffi Olomide et continue histoire en tout cas des jours 4 millions de vies félicitations à bino ba artiste bo président bo sepeli sibiso ba mourir à bonne musique to sepeli na nzembo to sepeli malgré to moni pe parti à danse Hollandie na kati
et binamaki kolakisa tie Innocence B azo créer Afro Congo ezo sala makamu to moni parti ya artiste Innocence B dans son binami et sali bien parti mususu ya Rebo Chulo et binami na kati. C'est ça Diamond a s'expliquer pour la musique congolaise bien éviter a éviter son rôle bani pour la musique congolaise a bete la biso toujours maboko a bete la biso maboko azolinga musique na biso azolinga la musique na biso be chance culturelle o tozolinga ba artiste na biso basala ya mwana poto mata tozonga simate lelo bo bete ba maboko ba David baza wapi lelo ba Innocence bi bazo take bango ba Koffi Olomide baye ba faire gola baye na ba regarde de moi challenge ye na nenga mukete donc ils ont la force to beta ne musique to tika distraction. Merci beaucoup, c'était là moi votre humble serviteur héritier Iboula Monan Soukana bango nyonso. En tout cas, bon s'abonner massivement na Sheraton Télévision et ko sala elengi mingi. Merci beaucoup na docteur Chirac, je te salue en Afrique du Sud. Au recépela mosale kozala kitoko. Tozona au premier soin aux début total à battre. Nenga Barolanda héritier Iboula Monan Soukana bango nyonso. Merci beaucoup dans le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Adrissa Motomètre Bebazi Beba. Merci beaucoup à toi Elle Magique Lotis Longi Loufatienda et à Roselle Taylor. Merci beaucoup à Yannick Fumunset et Papa Nabrayan Isaac Monganga depuis les États-Unis. Pourquoi pas Christian Massamba Sambale Christian Massamba, je te salue. Junior, je te salue aussi. Merci beaucoup na Baïnyoso Balinga héritier Iboula. Merci beaucoup na Adrissa Motomètre Bebazi Beba. Merci beaucoup na musée Nassima et caméra. Merci beaucoup na Dem International depuis Afrique du Sud. J'étais salé Dem International. Docteur Chirac, Rosala de Cité, Tomonani, Soki, Nzambe, Azongi, Nanuki. Play. Sheraton TV, une chaîne excellente. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement.